Alors qu'il m'a palette pour envier Baninga au Sengo de Turquie, mais peut-être qu'on a qui n'a Londres vivre en bien. Au Sengo de Dubaï, comme à Dubaï, la réalité. Donc les peignés, les peignés peuvent assurer. David de Wembe vitesse. Oyo qui fait moi l'an devenu. Bolunga Dubaï. Bolunga Dubaï cano ya. Bolunga Dubaï donc apporter biso ba conseil 3. Surtout ndeti ngana na kenana ngate kana lufute na lunda pete. Fernando vous avez so ba tinyo Dubaï OK. Te na ke libera te. Te ngaza ka Lyon. David de Wembe vitesse. Bolunga Dubaï OK on deni. Te no ça bien, ça bien. Ils ont la lignée ya manasimi touche ça bien. Ils ont la manasimi touche. Ça bien l'an deni. Ça bien on a capté ça que non. Moi ça zaki ya ngai. Abonne ko ba conseil na envier baninga na ye. Tant que quelqu'un kuna egrouper suite. Ngana komi nango, akomi tenda nanga. David de Wembe vitesse. Agwa ke ngate. Même so vérité. Abaka ngate panga sona ke Dubaï na ke na sombi biloko na eteka papa mbanga ngoyo. Na teki boy. Eh yebaka neno pesa par na ngazala bongo te David. David de Wembe vitesse. Ba biso mi balé totonga. Est-ce que vous rotina moi ici na Dubaï? Tu as sauté. Bon. Arrête. Non, c'est apôtre ya ba païen a remonté bisa mitema na bino. Apôtre de païen aera ko dévoiler vérité ya la caché. David de Wembe vitesse. Bon, on a là ya trop. Bambote belé, talaka yo musala ke liboso. Isala ngande boy. Mama ise ngande boy, pesa la ngande boy. Pour misusu bango te yonde, talaka yo to la fois. David de Wembe vitesse. Dis ça match a MVP bien. Ah, des bons chanteurs, un badai bien. Un badai bien. En tout cas, dis un match. Félicitations, merci Nanzé Moussa de l'émission à Kitoko. A meilleur petit Luambo. Petit Luambo donc. La CPL Nanzé Moussa ça me bien, c'est bien, c'est bien. En tout cas, félicitations. Ça là sur eux les gars, ils ont bien ma casse. David de Wembe vitesse. Bolunga Dubaï, OK on deni, ça m'aurait bien. Vraiment coup de chapeau dans Ingélana. Et ça m'a été à mon corps, maman nyonso. De à mon antenne loba. Dubaï au Kango, ils ont conseillé à malam pour na bango. Si on retourne sous moi c'est dans Dubaï. Mais pourquoi pas? Mais ce qu'il faut, c'est qu'on a un débat. David de Wembe vitesse. Alobi basi me. Na tinyo na Dubaï, OK kuno okomo lingano mibali kona. Apeka be biso basi be ngabe na ko be mbona na pie be fona ma ko ke na Dubaï. Non, c'est normal. Oui, c'est normal. Ma yemi pour basi me. Na be ko. David de Wembe vitesse. Message à makasi basi ba moko ya biso pona makambo wana ti nini makambo wana ka yo no message wana oyo ka amo boya ti ko so yo mama voyage na boite mama to sa ka boya ngamo na ndo luko fa na pale ma ete akena ye basi ba moko ya biso. Merci beaucoup, amis fidèles Internet. J'espère qu'à ce moment, vous êtes tellement nombreux. Les Roland d'émission, on est sur www.idéologie TV avec David de Wembe. On peut savoir toutes les choses qui se passent ici en Angola. Sur les grands nombres, David de Wembe, on a contrôlé on a dirigé David de Wembe, présence confirmée, place au barbecue. Il y a Kousik 10 à match. Apôtre Penda, il y a ba païen, israélien païen, bas savouré, maramona bango kaka ndenge zalaraya, artiste na bango donc balobi bolingo ya Dubaï nde makambo. Da bolingo Penda ya Dubaï single wana ezala makambo. Yanga bomoni lelo bana ya Palanka, Mabo, Petrangol, Kasenda, basangani bango nyonso baye chez Kadi Kadima. Dibonde Penda zalara po pesa elaksa Fox. Il y a artiste. Nazana ba fan na ye. To so la ka ndenge zalaka. Maman bonoite. Bonoite. Ça va? Oui, ça va bien. To pesa comment na bato batala yo. On met anti-choc. Non, mi présence na yo na barbecue ya acoustique déjà match. Jésus le gandeni. Kitoko vraiment le gandeni kitoko makasi ne lengi. Taka 10 à match. Muso azate? Muso azate? On se retrouver Penda. Oui, makasi. Tabana yake na akabo. Nzemba Dubaï mo na ndeni. Kitoko vraiment na sepe na ngo penza na sepe na ngo makasi. Na linga na ebise penza a continuer. Ils appellent un conseil. Ils appellent un conseil. Makasi. Le Lomani rôle va prendre à 10 match. Oui, le
pendant la première 10 match c'est qui a continuer atikate pour ça atiki biso to lela to fala banda ko continuer penza boya continuer na carrière na e na yebi ki makambo bien ezoya liboso na yebi ki makambo penza bien ezoya bon na te mutema on a yebi ka opesa biso makambo vraiment to bina to sepela to zala kambo te vraiment na pesi makasi pona batu na nga ba otala nga lelo batu ba yo 40 na zawa. Bon, la semaine ma casse, t'as vu si bon de champagne de Luanda, pour tous les amis de champagne. Tout ça fait un groupe, il y a Eric iPhone, ouais, soutenu sous 10 matchs, na ba t-shirt na e, na bilo on est belé bien ça. So des ça pour na to ba ça m'a belé sous. David mettre le tambola rande zalara. Na ça pour on a présence il y a maître Lourboa. Donc ça va mettre ba kotu marambango, c'est que bolinga Dubaï. Et ça aussi maître Bonoit. Bonoit sinde konanga. Bonne santé. Calme penda David. Présence na yo na barbecue ya bolinga Dubaï ya 10 matchs acoustique. Jésus le gandé. Te papa j'ai pendé que ne pena bien. Barbecue qui to connaître na film. On se retrouve na barbecue. Na se retrouve déjà kala. Na barbecue à lelo. Na se retrouve comme na se retrouve vraiment. Mutako ça na se retrouve. Bolinga Dubaï single wana yo ki ondé ni. Te papa j'ai j'ai pena ma munenge kendele température ça va. Ayembi bien. Ayemba déjà bien. Donc ayembi bien, ayemba déjà bien. Nze mo besoin un message. Message ya makasi basi ba moko ya biso pona makambo wana ti. Nini? Makambo wana ka yo lobel message wana oyo kati. Amo boya ti po so yel mamba voyage na boite mama to za ka boya ngamo na ndo luko fa na pale. Akena ye. Basi ba moko ya biso. Et à continuer car Moussala déjà ça va, alors qu'elle est déjà bien, ça va vraiment qu'elle est pendant Tokos. Luanda a déjà confirmé, bah grand coup tu vas bimis si bah yo kanite meilleur, ah yo kana déjà na Luanda, juste déjà Tokos. Qui na Luanda beta? Ah beta pena. Wapi? Au partout dans Naka, Kipoko la beta ka, Tudi la beta ka, Mambo ta beta ka, Shekadira di ma beta ka, Junior a beta ka. Conteneur à Betaka, so par ni yolunga place ni yo. Na tuni kaka. Da so beta, nga pena expliquer ponga na ba million wana, nga na ebisi yo. Kona ah mingi na staff na nga cité de to sala toujours c'est acoustique 10 match El Blade, to sala wana pona ko soutenir fan na biso. Merci beaucoup David mettre le tambola ka ndenge zalaka. To sola na ba fine na ye, ba fine na ye. Koko kotaka. Papa. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Tu repères comment la bateau va là? Jésus Mouyanga Vision. Barbecue n'a bien les gagner. Des pépélés 5 sur 5. Pépélés. On se retrouve. Très bien. Très bien. Zembo Nabino, to single Nabino, il y a Bolinga Dubaï. Yo suis en dehors. En fait, tu as Luambo Junior. Bolinga Dubaï pépélé. Ça a un message de Belé na Katouana et la Moussiba ya. Message nini? Pardon? Message nini? Alaki mère à palette pour envier baninga usengo ke netir qui mais peut-être on a qui na Londres vivre na bien. Usengo ke Dubaï comme la Dubaï ba réalité vie. Donc peigné bina ba ya peigné pe ba chéri. To ba biso bi balé totonga. Est-ce que vous routine na moi ici na Dubaï? Routine à souter. Bon. Arrête. Donc c'est apôtre ya ba païen a remonté bisa mitema na bino. Apôtre de païen aera ko dévoiler vérité ya la qui caché. Basa voilà. On sait que c'est un message à Nzembo. Très super. Il va venir rôle pas en fait, tu vois il va fleur. C'est là on a déjà tout continuer bon ça biso. On appelle ça kin hein. Kin bna na bi ka otala on yemo El Blade de 10 match Luambo Junior. Napesi chef na biso na Horizon Solo Manzaka, Olivier Ngando, Master Muyanga, bon, c'est tout. Apôtre. Bon, vocal, improvisation, vocal, Tobandi, planète, vocal. Congolo chargé, bisaga, fidèle. Examen na sali, na bimi.
Charles Congolo, Wanda Toyebi, Janice Toyebi, Fidèle Toyebi, DJ MK Toyebi, Rachel, Arnaud Ciseaux, garçon capable. Garçon capable. Présence dans la barbecue à Acoustique des Amat. Il est très kitoko et pour un plus donc si on redémarre pour les ala pour nga eza pena trop bas sentiment belé. Donc ça linga bien makasi on dit mettre aux ala boy mais asali pena fort na ye surtout na base à Luanda o eza ki amsusu ya HKBO antekena teke salinga pena bien. Na Luanda boka na base na ye. Base na ye pena HKBO antekena teke. Na ba yo nini? Nga pena na kata kuka. Tu boka na kuka. Pe base à kuka pena ya HKBO antekena teke. Surtout pendant les amis de 10 à match, ça linga pena très bien. C'est un guitar au Makas. Bolinga Dubaï, au Gandeni. Bolinga Dubaï, elle l'a écouté à Rolobate. Dans un personne en la na yora Bolinga Dubaï, donc guitar on a elle. Est-ce que retourne à Soumasi na Dubaï? Eh, jamais. Jamais. Jamais on va acoustique. Acoustique, continuez pendant bon pour l'angaï. Rapporter un plus pour la Bolinga Dubaï, ça linga bien. Surtout pour l'angaï pendant Arnaud Ciseaux d'or, ça linga bien. Donc minga Rolobate des athées donc pour l'angaï dans la portée pendant belé. Yo, ça pena magnifique. Donc on comble maman me belé pour na Bolinga Dubaï. Donc on le bezate. Et belé et surtout la famille na famille Kinkoufi. Et belé na maman donc maman Judith. Au-delà de la France, a bien belé donc pour na donc ça linga bien. Hein? Papa Baron Manoka, moi na yo Bolinga Dubaï qui toko makas. Mana bonoit. Bonoit. On peut comment na bato ba hotela yo? C'est le chanteur. Na barbecue, il y a acoustique 10 à match. Barbecue on les gandé. Oh normal quand on a casse Barbara. Non rien à dire, on a yo boko mona. On va hôtel ba mo ba confirmer ba ba sauter les kay mais mais pour nga pena ça va. Est-ce on se paye dans Nzembo na ya Bolinga ya Dubaï. Abi ke salaka na e de bas ma ko matchenda. Wana yo abwakela ngoyo. C'est moi le belé. Abwakela ngoyo. Eh non e bate. Ah, abwakela ngonde nini? Tant ça va gagner yo. Yo cheka soba. Ala bi basi me. Atinyo la Dubaï, OK kuno ko linga no mibali kuna. Abenga be biso basi be ngabe na ko be mbona na pepe fona ngabe oke be na Dubaï. Non, c'est normal. Oui, c'est normal. Mais il y a basi me. Quand on a des gants. Donc on a camonté. On a des gants. Ce qui ngabe moi c'est la pe ka tant to linga na bolingo la teke mobali fasa la ka pona moi sinon. Ngabe moi si pe na ko la pe ba mbongo na nga. Na peso pe ke pe sala boepe na retour pe sali bo ngai pona nga. Yeso atangi mingi moi si nga pona nga na monango ya deka. Na chako na deka pona mona kutana ngo. Apotre tout paye mbela bala mibali bango pe bazwa mbongo. Chaka nyonso kolinga te atali mwa par mbongo letika basi non. Pas de basala mamwana basi oyo yembela basi wana. Bonga mo ekomela ngaba pese mundu be fan. Asa lelo mo popo sala bien pour intérêt na mibale. Akebe place mo bona mbonga mwasi mabilo ko pe boye. Ekomi boye. Alelo okomo lela yo nga koma na susu. Ale komi tienda. Sono sa no ta musula za mwa bolingo na mukeme. Na koma ya batu ko ni tienda. Na kosa na ko bana encourager par rapport à ta musique kitoko. Courage, temps. Na évité ça encore bani pour musique non c'est bête mais na barbecue. Après yo comme ça là qui te va sepeli nango ba comme luka ngo kutu. Na bête musique bien. Asa la complexité, asa décourager te na maloba bantu pour mo ki loba nango. Mutu alinga ko te chamala ba malamu pona yo. So mutu alinga to loba ka mabe pona pour décourager yo. Et alors, ça force. Na minito la leader. Tara yo 10 à match. Donc on sa leader, ça force. Pour la de gauche à droite, yo ça que l'homme ça bien pour se passer sur la public. Le bête de l'homme a beaucoup. Et ça pièce. C'est ma mode la bateau yo. Ah, la personne mode na moi na bébé na l'écrit hein. Na ba on ça yebi ngai. Particulièrement na pas de love. Ben now. Quel mobile? Ben na. Bien na quoi qui pas de love. David Wembe la présence bongo ya Silène ba ofeta. Ya la gina libanga. Yebena lo yemutu. Yebda asa marambango bena. Silène ba ofeta bonoit. Yo ngate. Bonoit ya boni.
présence na yo na barbecue ya acoustique des match apôtre Nabino papayen apôtre de nous les Israéliens biso toza ba Israéliens na papayen tenga na Israélien apôtre papayen ba papayen et les ganere nini et servo monter à papayen barbecue penda kano makazi super na nenga mukete acoustique mais là ma pio penda fraîcheur de la presse qui so pena mutema makambende ke pio nde pendo lingelaka babi barbecue penda ça va donc na libanga na ngana sesenga susu grande fifo ale libanga na yo oyoki nze mwana ndere nini Bolunga Dubaï kano yaya Bolunga Dubaï donc apporter biso ba conseil 3 surtout next ngana na kena ngate kana lufu te na lunda pete na yo pena ndo za beso ba tindi Dubaï OK te na kel bela te ngaza ka bakalio abwaki nga mais c'est pas de abwaki ngate ala beso vérité abaka ngate ponga sona ka Dubaï na kena sombi biloko na eteka papa mbanga ngoyo na teki boye yebaka ndeni opesa par na ngai ezala bongo te David apporte franchement force à toi musique penda kitoko musique respect poliment rien à dire babi penda rien à grave eza te musique penda ekende bien okoti bêtise te kitoko encouragement trop mais conseil ka mpona koencourage lisusu parti polémique arrêtez parti polémique kata biloko wana ngo fina bato mpona polémique penda kata kolanda bamakelela bato te beta musique mokili esepela bafani no basepela oza bienvenu na kati ya ngola donc bafanatike bazala de plus en plus babakisama kaka mavimbe international tv mpe etika ote ezala wana kaka su mpona osoutenir yo bamoto na ngai napesi epa Gordon Michel Tanda babi wana ya ntima ya paler ataka te baye moko plede ya esusu mboto esika ozali mbote na ngai su eke epa bien na mo papi sakata Kilemondo Pentacle Xavier Lopez na posa na jamais po ye pendanga na zaka poche David Xavier Lopez na ngai atondi sa poche babi apesa mela batu nyonso te mbote epa ba concert na ngai tu ya Mavimbe International TV courage kaka po continuer toujours ko forcer et Simba oh Mado Kusu Mado Kusu ye Mado présence na yo na barbecue ya acoustique des match Jésus les gandere nini ezolega kitoko tala wana za petit na biso tolela effort yango tosengi mpo toya po sezali motu so oya te toye mpo na yeti ose retrouve pena donc makasi na ndenge danger ezalaka nde boye babi mpo ozala na bato bato barelation te yango toyeti te motu toya te bongo te bolunga Dubaï oyoki yango ndenge nini makasi na ndenge danger talaka napenga moko te mpo tala na bakamarade nanga biso bavandi kuna make makelele bon yebika présence na bango ndenge aye esalaka nde bongo babi bolunga Dubaï akrecie bino bana basi bino bato bokendaka ba Dubaï bino bato bokendaka ba Turquie bino bato bokendaka lufu yo moni yango ndenge nini nga kendaka lufu te nga kendaka Chine nakendaka Turquie bon mutu asikendaka ndenge na oke Turquie mobali atindi yo na Turquie oke kuna oke lingano mobali mosusu jamais nga na banda commerce lelo te na banda commerce banda Kinshasa oyo basala yango wana bango comprendre mpo mutu atambolaka na ndenge na ye ntango oke voyage okende na ndenge na yo kwa osala makambo na ndenge jamais nga naka okende te nalinga mobali kuna ngana na John nanga tozani awa jamais naka olinga makambo ya bongo te wana bango bon nalela ya tro bambote ebele talaka yo mosala ekende liboso esalaka nde boye makambo ngo esengaka nde boye mpo ezalaka nde boye mpo misusu bango te yo nde talaka yo tolela ofwa babongo babizu napesi bambote nanga mpa Mado Lukau wana makopi de leda na bibisi ndala talaka ye mwasa mokuse kasi mwasa makambo bongo wana moseka na lili bon talaka ebele babotre ebele bagros babizu wana bamakopi de moi David Wembe tozotambolaka kaka na kati ya barbecue ya acoustique des match donc na comprendre te mbala moko tadadada Kilemondo akosi makambo yango nayebi te soki acoustique na bina file so bayokanaka ngai nayebi te mais namoni les incomparables ya bina file bakosi makambo yango Kilemondo Pentacle ya Luanda bonoit Bono David Wembe oyo salina bon na barbecue acoustique ya 10 match
na ba bega kusedi za match afra na bisoti to na problème na mududin ah bilo kuna même moral te to problème de bon fleur problème mududin te to na ko tanga ba kom yom to tanga galoba to na problème na mudute bien fleur problème na mudute ba tu ne ba nga ba cha problème na bien fleur mais ça problème na mudute ba to banani na ibite yo no ibangot na hypocrite banani hypocrite bien filé to bo ba hypocrite hypocrisie na chose mabe te barbecue les ganderi te barbecue to les gars bien na moi maintenant les gars bien ba chaîne bien ba fille bien na barbecue to les gars qui to makasi en tout cas merci na ba oyo ba organiser barbecue oyo en tout cas félicitations les gars bien makasi nzemba bolunga Dubai etake yo mais c'est na mboka oyo nzemba na bolunga Dubai oki ondeni te no ça bien ils ont ba lignée ya manasimi touche ça bien ah ça ba lignée manasimi touche ça bien ndeni ça bien on a la capter ça que non moi ça zali ya ngai abone ko ba conseil nanga envier baninga na ye tango akei kuna erupa suite ngana komi nango akomi tenda nanga donc ça qui na place akomi tende eza propriété comme ba nanga lobo ko tenda nanga eza propriété donc ya mutu abena ngone za mambo esa na lelo yango eza match ayembi pe bien ah des bons chanteurs ayemba des bien ayemba des bien en tout cas this match félicitations merci na nzembo sala lebiso ya kitoko ambaye petit Luambo petit Luambo donc na sepeli na nzembo sala bien nzembo eza bien en tout cas félicitations sala so o kolega so o eza bien makasi entre parenthèses les adorateurs na minute obina filé pas pourquoi mais ndeni wana ndoki ah wana diable mkonzi na maonyoso mkonzi wana rubrique de aigle et génération na e moi le papa na bina filé ndreke de lève du maître babo ke richesse ko sali ezaka na libomo to ozela positionnement ya bina filé ata ba tie ba cal so to buka ko kaka to beta ata mwana baba carton ye carton mbana tibi tout carton tire carton rien à dire positionnement album moko kitoko makasi mais comme si na loi na bino bozaya ko potana bozaya ko beba na to bino ba staff bina filé po ani bo wela ni to beba na ndeni oyebi makam na lo to beba na po ani bozaya ko kabwana staff pena même au président la Musombo Arsenal beauté on a tourné autour de la bateau bambote. On a tourné autour question T. Comment tu as le problème T? Tu as le problème T? Ah, parce que je suis mon président, Papi Sakata les boss. Ah, nous sommes dans le baiser, oui. Mais Sakata au Kangin d'autres. Par là, Miricheta, au même Rambarote, dans la Sakata à Gumbami. Ah, on a perçu Mina Brambota trop. Bina Filen Drangeta. Na pesi ano Wambi, ano de Nguma, Trésor Masia, Trésor Bakala, Nick Cheta, Maître Mela cadrement, partout le général full de Chikengolo. Et puis staff sur les incomparables de Bina Filé, les douleurs de Bina Filé, en tout cas, Kitoko. Nayomoro David Wembe, journaliste intelligent, David Wembe, à Solabna, Pembe Kitoko. Sans oublier, on le battait. David Wembe. C'est Madame Lombote. Eh, mère Palin, Patricia Kitamba, la mère Palin. Bon, ma goumette est là, on va peser kilo dans la mossanda coûté. Non, ma goumette cher, il va poter dans la mossanda coûté. Il est dans la mossanda coûté. Non, parce que moi, ça va passer qui t'a mal en botte. Moi, ça palais. Maman, pas en anganaïla. Moi, ça palais. Mbote. Mais je te demande à Marambango. Baso la pembele, Zahana David Wembe, mais la zui bango lelo. Papi Sakata, tu m'as dit combo na yo en grand caractère. La barbecue, la fiche. Il y a Koussi qui a match. Pourquoi? Bon, tous ça pas on se retrouve villageois. Tous ça villageois. Alors, à Koussi, à ça appelle leader, il faut se mettre à gâte. Bien filé, c'est pas nango. Bon, bien filé à villageois peu. Bien filé à Zakara. Bien filé à Zakarankinete. À l'époque, na sala staff moko boye pona kosteni bina filé ba pesa na zaka na bango ba so ba tuana po ba kena bango po asem so wana na fila nova na meko ba bina filé bité mondo tika ngaza muta bongo te baza ba miseli za ba tabiso nyoso asirika te mona mbala batu ata no atala ka mona kisenso ne ka kola akola na nga kimia asutilika alete Papi Sakata ça c'est un barbecue zo le gandé ni jezo le gandé. Ouais, barbecue c'est très bien passé donc makambiso do lingaka yango. Makambo biso do lingaka yango so moni présente Guilherme de Pentacle. Au moni Papi Sakata qui disait makambo le bien. Donc na certaine organisation tout donc yo que Papi Sakata a côté qui maboko wana.
Kibama, Miziki. Bolinga Dubaï, ok, on dit, ça m'aurait bien. Vraiment, coup de chapeau dans Kinzelana. Et ça m'a été à mon corps, maman nyonso. De un monde entier dans le bas. Dubaï, au Kango, et ça conseille à Malam pour Nabango. On retourne à Soumoissi dans Dubaï. Mais pourquoi pas? Mais ce qu'il faut, c'est qu'on a un Zemboana. Il faut qu'on ait un Zemboana, et ça conseille à ma case. Donc on a l'île en fort. Non, on a la acoustique, papa. Moussala Oyo Sali comme leader, en tout cas, on a CP dans un coup de chapeau, bravo et belé. On a pété le coup de ma boque, on est là. Nzela wana kaka, landango. C'est tout. De polémique hier. Elle a côté quand on a la président la Jomuzombo, président la coup de chapeau. C'est le président. Président na. Mo be na parlant kabino bozaki te poani. Na malade. Yo président, yo zaki malade. Bon président zaki te poani. Bon, on a ça là. Yo beli. Luanda. Moi ba ko raté, ba beli. Chef Yannick, Koumou, moi bateau va capouana na Luanda wa. Les douleurs de bien enfilé, bazalaki na show d'image. Bangomi balé bazalaki te. Bangomi balé goûter. Donc batutu akasenda bakapana bakoma bata mabor, elle mabor na elle ville. Bango soko tellement bazaka na ville, yo ba Ilia, bakasenda, ba mayanga. Musique là. Na mabor. Kitoko, pas belle. Musique là là. Évitez musique là, on a compris.